Voilà, voilà. Bonjour, bonsoir. Partout où vous êtes, je vous salue. Ça dépend de l'heure que vous allez me suivre. Je vais faire cette petite vidéo. C'est votre maman Rosette la fleur d'Hambourg. Je suis en train de faire une petite vidéo là pour éclaircir certaines choses. Babiloko bino bolingaka te, bino bolingaka ba place ya indi. Ici, nous ici, tout ça là ba indi te, tu as kopesa ka ba moralité comme d'habitude. Comme je le fais toujours, je ne cesserai jamais à le faire. Et puis, je ne serai jamais influencé par qui que ce soit pour qu'il y ait ça là-bas et indi. Je vais faire toujours de quoi. Je vais toujours revenir ici pour la moralité, comme d'habitude. Voilà. Lélo, aujourd'hui, toujours la 5 choses. Où est la communauté? Tu avances à Penzate. La communauté, surtout ici en Europe, au monde, ba vie na biso izalaka na standing moko boye depuis toya tomatate tozalaka boye na niveau moko boye. Je vais vous expliquer un peu pourquoi tokomaka na niveau wana, pourquoi tomatate, pourquoi tozalaka na standing moko boye. Pour na mundele baloba ba africain baza ba pauvre, ce qui tolobi vraiment au mundele balobaka. Africains, nous sommes pauvres. Voilà, je vais essayer d'expliquer pourquoi nous sommes dans cette standing, pourquoi tu m'as raté, pourquoi tu commences à niveau morgue qui est tous riche, qui au moins à 100 Congolais au bazar riche, bazar entreprise minene à poto. Pourquoi tu commences à niveau anati? Je vais expliquer. C'est pas parce que tu es en bon côté, mais ça va technique moko boito appliquer kate ndetinda katotikalaka na niveau ya assez. Donc, tu as le roi barabi, tu changes à bisoté. Tu as un niveau moko boy depuis au yana pototi, au comme na ba retraite. Au moins, tu me sois en Afrique, à ce que tu Mali, l'autre en Afrique. Mais au moins, évolution pensa tendenge en Afrique. Au moins, tu as qui ne logote, yekuna, a comme na ba magasin, yekuna, a sombi bandaku, a na poto, ça vraiment rare. Tu as moi standing moko boy, pauvreté, richité. Pourquoi tu as sauter miro, pourquoi tu as affronter ko buka miro wana poto koma na niveau moko boyeke toza na ba société na biso ebele ndenge ba par exemple ba comment les appelle ici ba tirke pe bazala bongo surtout ba juif ki matu bakomi na niveau moko boye bakomi ko se ndenge ba noir américain ba komo sala dernier temps awa ba magasin na bango ba banque na bango toza capable ko sala ngo parce que toza ebele pe awa na Europe hein, ba africain. Pourquoi tu as un niveau on a dit que tu as une banque na biso, tu as un magasin na biso, ndenge ba chinois pe ba sala kango. Pourquoi nous les Africains en général et les Congolais en particulier, pourquoi tu as un niveau on a dit? C'est ce que je voulais expliquer ce soir na katia vidéo nanga oyo nazo sala. Alors, nazo pe sabino 5 choses et sala ke to koma kana niveau ya ko sauter ba barre wana te ya ko koma na ba niveau ke ba africain bazara ba riche ou bazara na poto parce que bon ka oyo ça ba mboka ba opportunité. Mais pourquoi nous on n'arrive pas à ouvrir des sociétés ya ko sala ba banque na biso ya ko sala ba biloko ba tumsusu ba sala ka to mona ba riche ba sala ka ngo to mona ba juif ba sala ka ngo ndenge nazara ko se répéter volimbisanga juste pour nous essayer un peu ko expliquer que nazo lingana loba pour les cambo ya ko se développer et en vrai mot ko se développer kakao ya kolia te kolia komela te ya ke bokomi ba riche bokomi na ba millionnaire na bino ba congolais awa na poto. Pourquoi nous n'arrivons pas à ce niveau-là? J'ai 5 choses on a expliqué bino o e bloka kabiso poto koma na niveau wana te. Alors, avant de commencer, nazo lingana on a expliqué le komoko bande konanga eza parenthèse na fongoli avant na pesa 5 choses wana bande konanga to yeba ki toza na poto awa maladi oyo fandisi biso deza na ndako eye lisusu makasi eye vraiment makasi bande konanga tomi batela maladi wana na lingi kotanga kombo na yango awa te boyebi yango oyo fandisi biso na bandako oyo kotisaka biso na ba confinement bande konanga eye su makasi eza ko pona ko informer ka bande kona biso tout ça là vraiment attention 4e vague yango eza na nzela na Autriche nalandaki na information kutu lelo na mboka biso bazoloba na Autriche à partir ya lundi
bakoti sous na confinement po bima il faut zala ozana papier o permettre yo kende musala to ozo kende kosomba biloko na apotheke to okende na supermarché donc obimaka ndenge to bimaka botoke kotambola na Autriche à partir ya lundi ekozala interdit donc bakoti sous na confinement donc to yebaki maladie o bandeko nanga ezongi lisusu ezongi lisusu to sala attention ezokipe lisusu te ke moto azwaki mangwele fo abima te ekomi siko bato nyonso donc awe pa biso mpe bazopesa siko basonnette d'alarme donc bandeko nanga na Autriche à partir Autriche eza toza na frontière na Autriche c'est pas loin eza na Europe à partir ya lundi bazokota so na confinement ozwa lingwele wana ozwa yango te batutu bazokende na confinement toyebake maladi o bandeko nanga tomibatela po soki tomibateli te moto obatela biso aza te tosalaka attention na kosanganaka bato ebele tout ça to éviter yango maladi oyo eyaka na période ya malili boyebake eye lisusu makasi toyeba bandeko ke eza ka rappel nayebi ke boyebi ke maladi oyo eye lisusu makasi tosala vraiment attention na Autriche à partir ya lundi bokote so na confinement zala na lingwele na yango zala na lingwele te batutu bazokende confinement parce que eye lisusu grave bandeko lero obimi kobosana te okoti na supermarché somba de carton na yo ya de paquet na yo paquet na yo ya ba papier ya toilette wana boyebi ka ndenge enyokolaki biso donc tosombaka deja tobombaka na bandako ndenge ebandi na Autriche mindele bazaka bongo bazokende malem po babangaka kosala surprise na bato bayebi population na bango batombokaka alo bakokende nango malem soki Autriche endimi deja kokotisa bato na confinement seke awa na bamboka na biso ba France ba Belgique ba Allemagne awa ba Hollande boyebake tozokota mpe kaka tokokoma ba décembre te tokokota mpe na ba confinement donc bandeko nanga tomibatela soki Autriche ekoti na confinement déjà bobi bokota confinement ya 20 jours jusqu'au je crois le 13 décembre pourquoi bobi kuna po bato baza affecté baza ebele toyebi mpe Autriche eza awa frontière mpe ezalaka te donc tokeba biso nyonso kaka tozalaka mayele na kobomba bapapier ya toilette na osombi mwa biloko tie na ndako tututu parce que maladi oyo ezongi lisusu bandeko nanga maladi oyo ezongi lisusu d'ici la bakokotisa biso baconfinement bobosana bapapier ya toilette te c'est très important to éviter mpe kosangana na bato zala na lingwele na yango te bazokotisa bato na baconfinement parce que na Autriche balobi na bato ya mangwele na bao bazwaki yango te bango to bokota na confinement donc tomibatela. Ok, je voulais d'abord parler de ça après maintenant toke na terme na biso on a ebisa bino pardon bolimbisa na obaki lelo tozolobela 5 choses oyo etindaka ba-africain base développa apenza ke tomona bafuluki bakomi bamillionnaire na bamboka oyo bakomi mpe na bamagasin na bango toza mpe na basociété na biso parce que tozokoma kuna te pourquoi j'ai 5 choses à vous expliquer moto akoprendre eloko au sérieux et puis outiliser yango omona ke vie na yo ekoki ochanger. Même si yata biso to appliquer yango te parce qu'il y a des difficultés que je vais vous expliquer dans cette vidéo, mais bana na biso faut ba soki ba appliquer yango et otinda lobby tozaka bato kopangusaka te tokozala bato ya ba nettoyage te tozotika na ba niveau wana parce que moyen finance ndezo manquer biso. Alors je commence par expliquer les 5 choses qui bloquent les Africains en général, les Congolais en particulier, que to avancer to comme ba millionnaire na ba mboko yo to fongola ba société na biso ba banque na biso ndenge ba juif ba sala parce que tout ça capable ya ko sala ngo to zara fort. Mais le problème c'est quoi? Le problème est moko. Le problème na biso moko eza nini? Eloko na lingi na expliquer bino. Eloko zo bloquer biso eza 5. Je commence par le premier. Première chose o etindaka to zala bloquer to kokaka ko zala kokoma ba riche te na mboko to fongola ba banque ba société. C'est une première chose. Ezali première chose ezali
tozaka na d'abord tozaka na mentalité, première chose tozaka na mentalité de vivre au-dessus de nos moyens. Donc tozana kati ya mitu na biso na comportement wana to vivaka koleka ba revenu na biso, to vivaka koleka ba salaire na biso. Omona mutu azana salaire ya 2000 euros. Mais na kaka na même mois wana aza salaire ya 2000 euros. Mais omona mutu wana ake kosomba blouson ya 1000 euros. To asombi iPhone ya 1000 euros. Azui yango na crédit. Ce qu'on a 2000 wana, babanda okata yo chaque mois. Aux en a difficulté à épargner. Parce que bande konanga, bato yo to monaka ba riche le lo situ ya mindele, bazala ba bomba kande mbongo. Ba bomba mingi ba bomba mbongo. Eza rare o mona mundele na ba âge ya ba 25 à 30 soki tu ko si sa classe azala riche. Babanda ka partir ba 40 45 parce que ba bomba ka mbongo, ba épargner ka. Mundele azana culture à ko épargner. Biso tozalaka tolambi lelo tolie lelo. Eza moko na eloko yo etindaka tokomaka ba richete. Donc tozana na culture ya ko vivre, na mentalité ya ko vivre au-delà de nos moyens. Tozana mentalité ya kolinga kolakisa bato ke tozana ngo. Or, os obligé kolakisa moto te parce que na vieillesse na yo, ozesu na bato olakisa te. Moto bando souffrir eza yo moko. Donc tozana mentalité ya ko vivre au-delà de nos moyens. Au moins, on a sombi salon, salon na ye, ya cuir, na 4000. Au salaire na ye, o yazo ka fin du mois, ezalaka nango 2000. Salaire na donc revenu na ye mobimbe zara 2000. Mais ake kozwa kit, parce que amona ke pa moninga ne moko boye salon, moko boye ya cuir, ya sika, ya bien, na 4000. Atuna sumba ki api, on a sumba ki telle place au kendo zui pe nyongo. Moni ba nyongo biso to zwaka ba biloko mike mindele ba zwaka ngo rarement. Oke kozwa nyongo wana ya kiti bande konanga. Oke kozwa nyongo ya salon wana 4000. Salaire no revenu no par mois eza 2000, mais ozwi salon ya 4000. Baba ndiko kataka 200 chaque mois. Donc na 2000 no longoli déjà 200. Or 200 no oke ko épargner yango, mais longoli yango po futa ba nyongo. Et qu'on bloquait yo que o épargner quelque chose. Au moins, à fin du mois, se retrouver fin du mois, compte na yo ezali na 0. L'air bâti le sous 2000 wana, o bandi ko futa banyongo. Ya na ebite ya muziki okotaka, ya na ebite ya nini, le tokotaka banyongo moko boe. Oyo, ezana ngo importante. Parce que kitu wana, ozui nyongo wana, après 4 ans, l'air aussi si ko futa ngo, kitu wana eze sous na valeur de. Os obligé, o bois kango. Os obligé boire kaki tu anato parce que baninga bakomi na modèle mususu ya sika. Okoti su nyongo mususu, boire ki okoti na nyongo mususu. Donc tozana na culture ya kozwa ba nyongo na eloko yo eko produire na eloko te. Eloko zwata nyongo par exemple na lobata ya ndako parce que yebi ndako au fur et à mesure ba mikolo ezo kende yango ezo zwa valeur. Mais oke kozwa nyongo ya kiti ndeko nanga, oke kozwa nyongo ya blouson ndeko nanga, oke kozwa nyongo ya kabelo na $1200, ofuta kango chaque mois $100. Ti oya ko 6 yango na 12 mois, kabelo yango ko totia kango isusu te parce que e comme modèle ya kala. Donc nyongo wana oskoti moyen o épargner ezate. O mbongo na soko bande ko bomba ngo. Après une année $100, après une année on se retrouve na 1200. Na kati ya compte na yo. Compte épargne pas biso elobelaka biso elorote. To vivra ko vivre ko leka ba moyen na biso. Ndeko nanga ndako na yo oza na salaire ya 2000, mais oke ko louer ndako ya $1500. Ya 1500 euros. Juste pour batu ba mona yo donc to linga ka ba mativi, to linga ko laksa batu ke to zanango. Ozu ndako ya valeur ya 2000. Ya 1500 par exemple, ou 1200. Salaire no za 2000. Yo kanise na 800 wana, o tia carburant, o futa ba poubelle, o futa ba kura ba mai, o futa ba téléphone, o tozoaka ba contrat, o. Futa biloko so ifo futa. Na 800 wana o tika na nini. Yango mona to vivra ka du jour au jour. Eza difficile, tozala na mwa mbongo moko à côté. Ndenge batu musu bazalaka mwa 50,000 na moko à côté. Alingia fongo abanda business pour fois simbika na mwa compte d'épargne na yo wana ake na Chine azongi a fongoli ba magasin. Ezaka difficile parce que to utilizaka mbongo nyonso. To talaka te to kebaka te par rapport na revenu na biso. Bande konanga nga atanga ona classe na mboko.
omoni loyer na yo ekoki jamais koleka 40% ya salaire na yo. Donc loyer na yo faut ezala na se ezala na se ya 50% ya salaire na yo. Donc soki otouchaka 2000 euros, ndako na yo okozala jamais 1000 euros. Parce que soki ndako déjà loyer yango moko eza déjà 1000 euros ndeko nanga po obomba ndambo po ofuta ba besoin na nyonso ekozala difficile okoka yango te. Alors yango balobaka biso bato tosala ba économie na ba classe balobaka salaire na loyer na yo, parce que loyer ozo obligé ofuta chaque mois, loyer na yo koki jamais koleka 40% ya salaire. Soki omoni ke ozo luka ndako il faut ezala na se ya 40% ya salaire na yo. Loyer il faut ça donc soki ozwaka par exemple bafuta ko salaire ya 2000 euros, ndako ozwa il faut ezala 600 maximum 800 pour otikala na 1200 pour permettre yo o épargner quelque chose ou faire quelque chose. Donc tout ça la kaba dépense par rapport ya ba moyen na biso. Otali revenu nanga mensuel ezala combien. Donc j'ai fait mes dépenses par rapport à ba revenu na penser pe na ko épargner. Et loko liboso o etinda ka tozaka bloqué. Ndeko nanga kozwa ndako te o ezo coûter ezozwa 50% ya salaire na yo. Juste pour ba camarade ba o mona kozana ndako wa munene après ko salonine. Tout le monde n'a pas amené le monde a eu moi studio, moi chambre salon, mais à ça salaire à 2000. Après 10 ans, à combien d'ambongo sont bandako? Donc, mais biso to sala ka to zwa ka ba crédit à ba biloko yo et kokyo produire l'oroté. Au monde a moto a eu crédit pour asomba laptop. Mais laptop on après 2 ans, ou futa kanongo futa après 2 ans et c'est son valeur de même bon no ekei. Laptop yango tam super au Kabila yango batu Afrique. Bon no ekei. O bon wana soki o garda ki yango o ko sala eloko. Bandeko, to vivaka, to vivre, to talaka, salaire na biso, revenu na biso eza combien? Avant to sala ba dépense, avant to sala ba okokaka eza nyongo te, kuki eza nango nyongo, mais ekobima wapi kana mbongo na ya salaire, parce que oza na eloko muso sala ate. Ekobima kana salaire, eza nyongo, nazwa kapo eza nyongo, mais ozobosa na ke nyongo wana, mbongo wana ozofuta ngo pe kana mbongo oyo koka ko épargne. Donc eza biloko mususu ko talo moni na sepeli na salon oyo na mona kengo pa camarade na ngeza salon ya bien cuir ya bien vrai cuir, mais là ta la revenu na ngeza 2000 so na zui salon on a 4000 malgré na ofuta ngo pendant 5 ans, mais mbongo ekubando bimeza mbongo na okipe ko épargne ti malamu na kende nanga na IKEA na zo nanga salon nanga ya 800 ya 600 parce que eko bouleverser ni nangate ndako nangate eloko liboso etindaka e blokaka biso ezali to vivaka au-dessous au-delà ya ba revenu na biso eloko liboso to vivaka au-delà ya ba revenu na biso omona ki mutu moko boye alati blouson moko boye ya bien yo pe oke kosomba blouson wana surtout biso ba congolais to linga ba marque biloko na ba marque ya ba kombo wana ezaka cher makasi bandeko nanga okosomba Versace wana osombi blouson na 15000 mais oza salaire ya 4000 ndeko nanga omoni te ke mbongo wana ifalaki oépargne koko tsango po somba blouson wana suffit omemango des fois na lavage bakosomba ngo lisusu na prix wana te okoko oteka ngo na deuxième main ba opesa otango su 200 euros osombaki yango 15000 to soki moto oza déjà na salaire par exemple ya 6000 oza salaire par exemple ya 10000 pour sombe loko ya ba 5000 ça va, mais yo za salaire ya 2000 de konanga oki okota nyongo pour somba Versace ya 15000 Versace yango pe euti tango super ngwanzo obandi kofuta kango chaque mois $100 mama $100 na oki bombango lobi kuna ekosunga yo ta soki yo pete kosunga pe bana na yo okobomba mbongo tozaka na esprit ya kobomba mbongo te tozaka na esprit ya caisse d'épargne te to salaka to lie lelo to buki lelo to lambi lelo to lie lelo do eloko penza moko na babiloko etindaka to développaka makasi te poto koma vaba riche eza te ke to simba mbongo te to simba mbongo me to salaka ba dépense au-delà ya ba moyen na biso bandeko nanga mutu penza okoti nyongo ozui crédit pose obala tala tabino moko oke penza kozwa 40000 50000 na banque po obala
Bande konanga biloko wana eza rare pa mondele. O invité 300 personnes, 500 personnes. Po baya ko sepela na nuit moko. O tike ko futa nyongo wana pendant des années. Peut-être 10 ans. O mbongo wana oke ko épargne yango après 10 ans 50 000 na yo wana. Oke bando sala pe eloko. O komi pe fongoli magasin na yo. Bande kono pe bakomi okende kuna. O komi pe riche. Mais biso tokota banyongo moko. O ezanga mitona makolo. Eza kutu na sens te. Ezo mema on eloko te. Nga na oko sepela moto. Nako linga nasala nakota na nyongo nakendo senga mbongo na bank pona somba ndako pona ibi ndako ane ko bakisa ma valeur mais biso totala ke eloko wana te po sepelisa bato po inviter bato na anniversaire na yo okota nyongo na bank ya 15 000 po prouver bato ke tolingaka ba mativi ko prouver bato c'est difficile mutu abongo oyo akotaka ba nyongo po asala ba biloko moko ya ba futilité eza pasi po lobi kuna oza na mbongo parce que mbongo yaka na ko épargner bande konanga po banda commerce faut za mbongo moko o épargnaki eloko aliboso to vivaka to lingi ba mativi to vivaka koleka ba mbongo koleka ba revenu na biso première chose oyo etindaka to koma ba riche na ba mboko ya mondele te malgré to za na ba salaire deuxième chose bande konanga ezali kozalaka na salaire moko bande konanga mondele ezalaka pasi ezalaka rare omona mundele azaka na musala moko babujaka basimbaka bandeko na ngale na yaka na mboko yo na bandaka na osala ba formation bika Allemagne etsenga ba formation pona ba formation na siko na koma ye ko sala musala moko ya ko nettoyer bibliothèque ya université pour que na simba ka mbongo muke avana kende ba classe po ba nettoyage wana ba nettoyage ba sala kango bala mukango na tongo ba 4h du matin boke déjà ko sala au moins na université wana ba 4h wana tala mituka ebele na tout ce qu'on ba nanga mituka ebele boye ndenge na bi wana eza ba docteur ba professeur ba médecin ba yaka ko sala musala wana ya ko nettoyer ba université pona ba mbonga ba carburant ba mbonga ko futa ba taxe ya mike taxe ya voiture ba mbongo ya kofuta ba benga ngo mingi ya mbongo ya carburant o mona sale asa sare ne ya 6 000 mais asalaka ba coup de main mususu asalaka ba nettoyage mususu pona asimbaka mingi na salaire te a épargner na salaire awa mingi pa biso ba benga ngo mbongo ya carburant donc po atia carburant na mutuka na ye akyo simba na salaire na ete donc mbongo na ya salaire ezaka ka peut-être azui moins ya 40% na ye ya salaire afuti ndako biloko misusu wana ba telefone ba nini afuti na ba mbongo ya ba misala ya mike biso tozalaka moto ake musala auti musala naza fatigué akoti na ya komo fungane ba life na biso ba kongola komo tala o ere wana baninga mususu bake musala mususu zalata na musala mususu boye apart musala na oyo pesaka yo mbongo zana mo eloko mususu boye ba 2h ya ba 1h même les week-end nga ba période mususu na sala na nga omona week-end ba samedi naza na 1h 2h naza na 2h nanga na supermarché pona ko arranger ba nini na bango wana ba étagère wana juste po nazo mbongo ya carburant pona toucher na mbongo ya salaire nanga makasi te po il faut na bomba mbongo wana to batu mususu ko partager ba médicament na sala ngo pe opesi ozana voiture opesi numéro na yo na ba pharmacie awe pa biso na Allemagne ezalaka balingi batindila batu mususu bakoka yesu bango otambola te pona okomisila bango ba médicament wana bako benga yo ozana 2h na o par jour oko partager ba médicament wana na bato bazana bandako moya déplacer ezate tout ça bato mususu obe mo médicament na ezalaki nano na boutique te na boutique na pharmacie te comme nango à partir à 16h moya déplacer ezate aza motoka te ale bino bato ya mituka boke kotikela bango yango na bandako on vous paye par rapport à ba coup de main wana mike biso mingi to consulta kana do to vivaka na salaire ka moko wana donc to zaka na revenu moko entrée moko et c'est ce qui fait que bloka kabiso et d'abord to dépensa ka koleka ba mbongo na biso to sala ka ba mati vitro dede to vivaka na salaire moko ezara bande konanga omona ke tirki moko boye bo sala kana ya za infirmière to sala kana je sais pas na banque ki a vivre kana salaire ya banque wana jamais
baluka kabaza na mo eloko ba coup de main na kati ba communauté na bango juste pour azwa mbongo babenga mbongo ya carburant balma babenga ngo mbongo ya carburant. Donc deuxième job na yo ya ba 3 heures ya ba 1 heure par jour ya ba 2 heures par jour après musala to le week-end kaka samedi dimanche au sala à quelque part juste pour ozala na mwa mbongo ya carburant pour otusha kama kasi na salaire na yo te parce que salaire na yo eza mbongo oyo il faut épargner il faut sala na ngo makambo ya minene. Alors eloko wana babenga ngo des revenus ya moto tozalaka na revenu ka moko eza mabe il faut zana des revenus des entrées. Et surtout nous avons la chance tozana na Afrique na biso kuna oko somba sombano l'air Zara par exemple a soldé babiloko o sombi no biloko wana o babilamba wana ba soldé ba ketch ba soldé a Zara o kangi yango na ba carton ba agence eza o tinda yango na Afrique o fongoli boutique na yo mwa mbongo msusu mwa revenu msusu bima kuna to osombi obombi mwa mbongo na ozana mwa 2000 na yo mwa 3000 na osombi ba voiture ya ba 800 ezali ya ba 1000 eza ba mituka ya kala osombi no mutuka no akala otindi yango na Afrique ezosala taxi chaque pourquoi ezoya na 30 euros na 30 dollars après un mois bokotindelo mwa 1500 na yo tozo biso na ba famille na Afrique otindi mwa batindilo mwa 1000 na yo mwa 1500 na yo esombi mwa kisi ya mama na yo po mama biso baza koma malade bakoma na bango mikolo aza malade esungi ndeko na mwasi na uti na maternité kaka mwa mbongo wana okotoucher na salaire na yo te. Donc to sala ka to zala kana revenu moko ya mibale. Et surtout que nous les Africains tous en chance mboka na biso za non exploité. Nyoso okyosa na Afrique osimba. Okyosombra pe okosomba pe je ne sais pas. Ba kisi ba tumso ba somba ba kisi awa akiko afungoli mwa pharmacie ne na kin ati mwa cousin moko ateka akuna ozanga mwa 500 fin de mois te mwa 500 wana ezo permettre somba carburant mbambongo ya salaire na openza o ya munene ezo tikala. Donc tozalaka na deuxième eloko o ezo bimisela biso mbongo tozalaka na revenu moko te tozalaka na source moko te ya revenu source moko ya revenu ndeko nanga soki salaire eza ba 2000 ka ba 3000 tozwaka na mboko eza passe po o épargner yango monaka mundele alukaka mwa deuxième musala mwa coup de main moko boy et pas bato o abongisaka babenga ba jardin ya baninga mindele basala kango mingi o akenda kosalela vieillard moko boy azaka na avenue na bango na quartier na bango azaka na moto akosunge na ba course te to na immeuble na bango osalela ka moto na ba course apesa asimbisa ko 20 euros na yo à chaque fois ça les courses osombile biloko okotile na ndako apesi mo 20 euros mo 3 mo 30 euros esungi otia carburant esungi osomba mo miliki esungi donc revenu okozala moko te biso siko ba congolais ba africains en général revenu tozaka soki okendaka musala o naza infirmière o mona kaka infirmière na yo wana o nazala ka enseignant kaka enseignant na yo wana nde ozo vivre nango o nasala kana crèche kaka mbongo ya crèche wana 2800 ba pesa kayo nde ozo sala ba dépense nyonso yango okozana difficulté ya kobomba. Mais soki tozana plusieurs entrées ozana plusieurs revenus bande konanga eza possible mindele basala kango. Moi je vous dis na Allemagne on a 4 heures du matin au mona bango wana na mituka na bango mutu penza azali médecin mais au mona na 5 heures na 4 heures akena ye ko nettoyer ba bureau wana ezaka 1 heure 2 heures asali yango na tongo ba 5 heures wana 6h30 azongi na ndako na ye to 7h asokoli ake musala na 8h. Salaire na ya munene o ebimisaka 3000 to 4000 et kotisi 4000 salaire na ye wana ya coup de main epesi ye moi 500 na ye 500 wana eza ya kosomba ba carburant babenga ngo kutu mbongo ya carburant esombeli carburant esombeli mwa mafuta esombeli esali ba achat mike esombi ba mbongo ya ba poubelle efuti assurance par exemple ya mutuka fin de l'année do ba mbongo wana ya mike wana tozalaka na ba revenu misu to simbaka ba partout yoko lobaka na lembi musala na biso ezaka ya kolemba so moni ya awa eza ya kolemba ndeko mais quand on produit quelque chose na Afrique c'est faisable tozana chance tozana Afrique na biso mais ka ata mwa taxi moko to mibale eloko moko ebimiselo mbongo ata mwa boutique na yo fongola mwa boutique fongola mwa bar na Congo bien sûr ba ibaka biso mais ekobanda ko pesa au moins quelque chose
soki ozo yeba ko landela otie nzambe ozui chance ozui moi cousin moi neveu moi petite sœur moko ya bien omona moi 5 se ubando zanga te ata bakoiba moi 5 se ko banda ko matela yo awa na poto ezo sungo pono ba carburant donc to multiplier ka ba revenu ezala ka salaire te revenu na okozala ka salaire moko wana te bandeko nange kosimba te tomona bandeko na biso ba Turc surtout en Allemagne akendaka ne musala za infirmier to infirmière mais le week-end asalaka na ye to jour na ye ya repos asalaka na ye pa ya magasin ya bandeko na ye moko boye ba Turc na ba magasin na bango wana asa na 2 heures na ye 3 heures na ye wana fin du mois batili moi 350 moi 400 na ye moi 400 wana esungi asombaka ba carburant pendant un mois esungi asomba ba miliki atia na ndaku esungi wana moi salaire na ye ya munene ndambo ezo bombana bandeko tosalaka effort tozaka na plusieurs revenus kotaelaka salaire ka te awa epa mundele akalikilaka deja mbongo azopesa yo ayebi ke okofuta boye na suka nango otika na elo te yango mona bango moko surtout ba allemand nazolobaka par rapport na mboka na vanda allemand jamais azalaka na musala moko jamais babundaka basimbaka kosaela mutu kosaela ba vieillard mboko eza mboka ya ba koko baza ebele osaela ka koko moko boye ba achat okendo osaela ye ba course afutaka yo mwa 50 euros nga nazaka na koko nanga moko aute kuti kokufa année passée azalaki na 93 aza boye alors na bando osaela ye ba achat 2 fois la semaine chaque mercredi na samedi nake na sombeli apesinga liste na ye nake na supermarché na sombeli biloko tout nake na pharmacie soki docteur abando soigner na ndako nakoke na pharmacie na sombeli bakisi nake na saili basha na tikeli epa na ye à chaque fois soki na sali ba course na ye apesinga moi $40 moi 40 euros to fin du mois sangisi nyonso fin du mois apesinga moi bachelinga na compte nanga moi 300 moi 400 esungi yo na ba course esungi yo na ba carburant babenga ngo mbongo ya carburant toluka tozala na ba revenu ba entrée ebele soki ka ofandelaka salaire ndeko nanga ya pasi avoir un seul revenu entrée moko kaka ezalaka pasi tolukaka tozalaka na ba entrée ebele tolukaka ba revenu ezala ebele toza na chance toza na Afrique na biso wana okangi motema ozobomba mbongo tititi osombi mwa mutuka no moko otie na ba agence ekomi na Kinshasa ekomi osala taxi ata soki bakoyiba ebimisi 1500 me batindi yo 500 wana esungi yo pardon 500 wana esungi yo 500 wana esungi yo na bambongo ya carburant na bambongo ya kosomba ba mafuta na biso basi tolingaka mwa crème na yo ya bien mwa nini esungi okosomba mwa parfum na yo salaire na yo wana obombi epesi occasion ya kobomba mwa quelque chose ya koépargner et après 10 ans okosala nomba makambo no ya minene okofungola mwa boutique na yo et c'est comme ça que bato basenrichiraka il faut d'abord pour s'enrichir bandeko nanga il faut koépargner na mboka mundele ya bomba mbongo ezaka rare loba aheritaki ezaka rare omona mundele ya 30 ya ba 25 aza millionnaire loba aheritaki yango na baparent ekoma a partir ya ba 40 nde bakoma na mbongo mpona nini bandeko nanga baepargnaka mundele epargnaka makasi mundele akozwa jamais ndako oyo ezozwa ye 50% ya salaire na ye jamais biso nde tolingaka bamativi tolakisa bato donc ozo dépenser koleka salaire na yo ozo dépenser koleka bamoyen na yo dede tozalaka na entrée moko kaka salaire wana nga nasalaka na banke mama osalaka na banke bapesaka yo 3000 soki obandi kosala badepense nosuka na 3000 wana okobomba eloko te luka jour na yo moko ya repos awa epa mundele mosala ezalaka nango mpe ezala 8 heures bango baza na bareglement 8 heures ya mosala mandeko nanga journée eza na 24 heures so bapesi 8 heures ya mosala lero ozongi okoki okende osala 1 heure quelque part okoki osala 2 heures quelque part okoki kodistribuaka bamédicament na bapharmacie okoki kodistribuaka bapizza pendant 1 heure 2 heures eza bapetit coup de main oyo etindaka revenu et se multiplier okoki mpe kosala mwa activité moko na Afrique pour revenir et se multiplier, on a plusieurs revenus pour que au bomba
Pour lobby après 10 ans, 15 ans, 30 ans, les recommande à la quarantaine, au comme na moi mbongo no moko boy, o ko tinda pe au fongoli moi afro shop na. O ko tinda pe au fongoli moi boutique na. Et c'est comme ça que les gens s'enrichissent. D'abord na ko épargner. Et pour épargner, il faut savoir tu dépenses comment par rapport à revenu. Il faut aussi savoir tu as combien de revenus. Revenus na ozala à combien? Ozala combien de revenus? Bon we utaka wapi po kota na compte na yo. Oki ozala ka revenu moko, oki ozala ka salaire te. Na salaire kaka ndeko na nga na poto okokomaka jamais mutu ambongo. Na salaire ka ya pamba okoma mutu ambongo te. Donc il faut ozala na des revenus, des entrées, des trois entrées. Nde ekotinda épargner pour que lobby ozala na mwa mbongo. Voilà. Des choses wana. Tokomi na troisième chose. Troisième chose, etindaka toza ko se retrouver te na poto. Troisième chose ezali bana. Bandeko nanga culture na biso tobota atro. Tolinga mingi culture na biso c'est bon, eza nango mabete. Mais oza wapi pour kende ko utiliser culture wana. Oza na mboka nini. Culture wana ya kobota bana ebele na Afrique simbaka nango parce que tozaka bato tolingaka famille, to vivaka en famille. Yo ndo ko s'occuper na bana te omona mwana akendeki na epa mama leki na yo azongi asi aliaki. Cousin na yo azalaka pembeni na yo mwana okyo kende kuna alie. Mais awa na poto bandeko nanga eloko ezotinda tozo avancer te. Troisième ezali bana. Imagine toi oza na salaire ya 1500 mais oza na 5 bana na ndako. Toboyi te bazo pesa 200 € na mwana moko. Esali yo par exemple, esali yo 1000 € ou comme par exemple na 2500. 1500 na yo ya msala na 1000 ya bana. Ndeko nanga mbongo wana 2000 pardon ya bana. Mbongo wana to sende nini? Okobombe loko te. Lero oza na 5 bana na ndako. Bana wana baza deja na ba besoin na bango. Bana wana il faut balia. Bana wana ozana mutu te okotikela bango. So okotika mutu e pa mutu. Okotika mwana e pa mutu. Il faut futaye par air. Donc ozo obligé ou bien otiki musala okomo vive kana mbongo ya bana na mwa social ya muke. Ndeko nanga muko nini okoma riche. Muko nini oko épargnaka. Mwana ye moko, mwana il faut beaucoup investir dans l'enfant. Pour que mwana no azala quelqu'un lobby. Na mboko ya mundele. Na Afrique ndezala ka chance eloko pamba mutu atangite lobi a se retrouver président. Mutu atangite lobi ponde kona za quelque part aza mwana ya lobi a se retrouver mais na poto. Na poto ezalaka. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Otangani. Balobaka na Amérique na Afrique ndezalaka qu'est-ce que tu sais faire? Na Amérique ezalaka qu'est-ce que oyebi ko sala nini? Na poto ezalaka qu'est-ce que tu as étudié? Donc classe est très important na bandako. Pourtant que ça moi na ba école ya bien. Pourtant que ça moi na ba école privée. Oyo ezalaka prioritaire na ba misala ya poto a. Il faut en moyen. Mais les yo boti 5 bana. Au côté ça bana ba école ya privée ndeni. Ba école ya ba privé a na mboka na biso ba humanité za ba 5000 par mois. To 5000 par an. Suko yo ozo obligé otinda bana ba école sociale o bana bazala tale belé ba étranger tale belé na kati ya salle moyen mwana atanga bien ezati na mwana ko se retrouver a commencer la ba formation ya kozala boulanger. Pourquoi? Parce que ozana bango ebele mwana ba investiraka na kati na ye ndeko nanga ko bota bana ezana ngo mabete za bien, c'est très bien, mais total la kapé place ni tozali, environnement ni tozana kati nango. Est-ce que place on a zo permettre ngana bota bana 5? Est-ce que zo permettre ngana bota bana 8? Omboka mundele zalaka mwana na ye. Mutu akosimbela yo mwana azate. Mutu akosupportere yo bana azate. Okotinda bana pa tata mwasi na vacances te po bazongi déjà na bambongo na bango ya minerval te. Awa nyonso ifo yo moko kolia ya bana wana. Mwana ba investir na kati ne po lingi mwana na réussir, tu dois investir dans cet enfant là. Mais les rozana bango 5 na ba vie passe o ya poto mandeko nanga est bloqué na no yo moko parce que tu ne peux plus ozana muto otike la mwana te. Mo nyonso okendo otike le mwana il faut pesa mbongo. Omoni ke yo moko oza déjà bloqué. Mo osala ba formation ezati parce que oza bloqué ozana bana ebele na ndako. Muto sungelo bana ezati. Et c'est pas pour rien mandeko nanga ke mindele babota kamana mibale mwana moko. Parce que environnement na bango,
culture na bango ezo permettre bango te kobota bana ebele. Mwana poto il faut akendaka ba nat ko nager wana nyonso bandeko na boyebi eza mbongo. Mwana il faut akendaka ba cinéma wana eza mbongo. Mwana il faut akende kobeta par exemple bakobeta babale ba ekole ya babale wana eza mbongo. Mwana il faut olukela ye professeur moko aya kolakisaka ye ba mathématique na ndako tu etu. Babiloko wana ezaka ba par heure ya mwana wana ba 20 € pour ke baya kolakiselaka mwana na ndako pour mwana abakisa mayele. Ba professeur privé wana o basalaka pour aya kosunga mwana na ndako. Tout ça là c'est de l'argent. Bano bomonaka baza mayele basisi ba université tout ça soko tali bazaka mibale moko parce que tu n'as pas beaucoup d'argent. Est-ce que ozana ba moyen oboti bana 5 revenu no ezala combien pour que bana nyonso wana basala ba formation abi pour que on se retrouver na kati ya niveau ya trop bas. Yona bana na yo bakoma ba enfant batarte bakoma ba enfant ba voyouté babanda koyiba na ba magazete parce que mwana ba investir na kati na ye. Il faut investir dans l'enfant. Bana baza cher na kati na mboko. Mwana il faut kendaka ba pique-nique na bana misusu ba futaka ba mbongo po ba kendango. Omona o bana ba kesu kina côté nikuna ba osala 2 jours. Ba para mutu na mutu faut pesa ba mbongo ba 100 ba 200 to yebi yango biso nyonso. Pour que bana ba déplacer. Omona o mwana il faut a changer a sala changement na mwana moko na pays mususu. Net dernièrement awe pa biso bana ba oti ko kene na Japon. Na Japon wana ba osengo par exemple ba 8000 pour moi no kendo fanda inane na Japon pour changer ne ba changer ka ba école wana pour ça là tout ça là pour développer mwana na katia pour mwana pour développer na poto balobaka ba je wana ba kokende ko nager kokende ko sala ba sport kokende kuta na ba ninga kokende tout ça là kokende ba bibliothèque azala abonné na bibliothèque akenda kozwa ba livre. Tout ça là il fongola ka mémoire ya mwana etinda ka mwana azala mayele mende konanga po salango il faut zana moyen. Alors les réseaux beauté faut calculer nyoso wana est-ce que ça possibilité de supporter bana 5 wana batanga bien pour que yo moko ozala bloqué ti parce que mwana na poto aza dépense ali akanata ali akanambongo ali akanyoso le environnement nini to se retrouver nango pour que tokende kubota ka ndenge to bando bote pa biso. Est-ce que nazana Afrique awa ke na kubota ndenge mama na nga bota o babota biso 11 mwana zali pamboli to boite mwana zali pamboli mais nzambe pe apesa biso maile po biso ko ba ko calculer ke awa environnement nazana ngo na ko bota bana disité parce que nazana tata mwasi awate nazana mutute osunganga bana nanga il faut basala ba école bien bana nanga il faut bazana ba professeur bazo ya ko répétition ya ba matière na kati ya ndako na ndako pour bana nanga bazala makasi ba briller na kati école il faut bazana professeur répétiteur na ndako ba professeur na poto baza mbongo belé mais mindele belé basala ngo na bana na bango ba répétiteur na baza ke belé bayaka na bandako ba mindele belé pona ko sunga bana bango baza makasi ndeko na ngesko za na bambongwana yo botika epi obwaki bango na ba école moko oya bato ya bana nyonso ba école sociale mwana moyen a avancé bien exact mwana se retrouver ba ere bazana ba récréation ya bango ya kota ne classe te bakenda koiba argent de poche ya mwana tema baze belé na kati ndako baza 5 po bana poto bazwaka ba argent de poche lera omona baninga ne bayaka na ba 50 € ya ba argent de poche par semaine yi opesa ka 10 € abandi okende koiba mwana baby. Pourquoi? Parce que au boti bango ebele au calcula ki ba moyen na yote mboko ba botaka par rapport ya ba moyen yo kolobaka na kolozwa mbongo ya bana mama 200 € bo pesa yo sana ngo elokoni 200 € wana soko ofuteli mwana cinéma akende cinéma 2 fois esili so ofuteli mwana akende théâtre 2 fois esili so ofuteli mwana akende ko nager ou akende ko apprendre ko nager eko esila osombeli mwana kechi anko bana ya mikolo akosenga osombele niki osombele Adidas babiloko bakombo wana eza cher lero osombeli yango mama mbongo wana pe esili oko épargner erne okomika ko vivre na ko saela bana ko sela wana se retrouver 60 oane loti donc mwana bande konanga to salaka to botaka bana to iba o calculer bana baza moko na eloko etindaka tozo avancer na mboka ya mindele te bana baza moko na eloko etindaka to avansaka na mboka ya mindele te
po biso to bana baza lipamboli to boite mais lipamboli wana ezaka yo moko te tondisa mokili mais nzambe alobaki te ke yo moko kaka mama Rose te fo tondisa mokili te kotondisa mokili wana eza mpona bato nyonso mpona yo moko te mais moto na moto osala yango par rapport ya bamoyen na ye par rapport na ndenge ayebi ke akoki koinvestir na kati ya bana na ye bandeko nanga parce que mwana bainvestiraka na kati na ye bainvestiraka na kati ya mwana babombaka eka mpona kobomba te babota eka mpona kobota te ke mokili ekoleisa social ekoleisa ye mwana bainvestiraka na kati na ye parce que eza jamais oloni nguba okende obuka lip okende obuka masangu te kaka okolona na kati ya bana to investiraka okoki jamais kolona okoki jamais kolona nguba okende obuka masango jamais to oloni masango obuka nguba jamais kaka oyo tolonaka nde tobukaka c'est-à-dire eloko oyo toinvestiraka na kati ya bana na biso oyo totiaka na kati ya bana na biso nde bakomaka lobi baénergie oyo topesaka bambongo oyo toinvestiraka mpo bana bazala bien éduqué mpo bana batanga baekola bien nde etindaka bana wana lobi bakomi quelqu'un na bavie na bango donc yo koki jamais kolona opesaka eloko te mpona mwana otindaka na baekole ya bana baétranger ya baarabe wana bolimbisanga baarabe na ndenge ya mabe te otinda bana baekole oyo leta kutu ekipaka yango te baenseignant bayaka na bango sale eza soki na 50 bana okobwaka mwana no na ekole ya bongo epuis titatanke mwana wana alobi ozala quelqu'un akosala na banke ya Allemagne to akosala nayebi te na parlement ya mindele awa non il faut investir na kati ya mwana bandeko nanga azala okwa bilanga soki investir ebele okobuka pe ebele éducation kopesa mwana lelo nde lobi akozala na yango lobi mais yo oza na bamoye ya kosokipe na mwana wana te mais pourquoi ozobota bango ebele oza na salaire ya 2000 pourquoi obota bana 5 oza na salaire ya 3000 pourquoi obota bana 4 parce que mokili wana balobi kotondisa eza yo moko te moto na moto aliaka baloba asoso aliaka ekoki na mongongo na ye tala environnement tala culture ya mindele oyo mboka oyo moto na moto asokipaka na bato na bana na ye okokende osenga mbongo epa moto te alors yo kokende kolona masangu bongo olinga obuka nguba esimba te yo investiraki na kati ya mwana te olingi mwana asala na parlement ekosimba te mwana ako se retrouver derrière bamusicien akomi fan ya bamusicien banzembo nyonso ya Fally ayebi yango banzembo nyonso ya Fer Egola ayebi yango na kati donc ayebi yango nyonso banzembo nyonso ya Fally ye muto ayembaka ngo on dirait aza musicien pa ya Fally banzembo ya Wera ayebi yango on dirait aza musicien pa Wera mwana ngo abotama na poto mwana tala lingala molaye na ba shege ya Kinshasa baloba yango bongo te pourquoi parce que tu n'as pas investi dans cet enfant là o investiraki na kati nete pourquoi parce que tu n'avais pas ces moyens pourquoi kobota bana ebele tant que omoni ke oza na ba revenu ebele te ya kosokipe na ye bandeko nanga mwana a charge mwana aliaka mbongo soki olingi lobi mwana yo azala mutu moko boye aliaka mbongo botuna bandeko oyo bana na bango baza ba footballeur na bamboko ba obetre lisolo moi j'ai des copines mwana azali footballeur alobi rozete donc tout ce que j'ai gagné de bando foot na école ya foot tout ce que j'ai gagné et lelo azo sepela azo seka mwana za footballeur monene na équipe ya monene ah donc il faut investir dans l'enfant yango moni mundela abotaka ebele te il faut investir ta ba parlementaire nyonso bayo baza na parlement européen na mboko nini na Bruxelles ce sont des petits français, allemands, anglais, français, allemands, belges. Ba parents na bango ba investissent na kati na bango et la majorité bazalaka mwana moko. Tala maman na biso maman Angela Merkel aw. Maman wana azana lekite babota ye moko. Mais a marqué génération na ye, kombo na ye ezali stempe. Ezali noté na Allemagne ah histoire nyonso Allemagne kombo na erotikala babota ye moko papa na azaki enseignant ba investiraki na kati ya mwana wana moko
lelo asali 16 ans lokola chancelière atanga aza docteur en physique batangisa ye classe ndeko nanga soko investir na kati ya mwana te koloba teke nabota bango ebele nayebi te oyo akosunga nga tobota bana mpo basunga biso te biso nde futo sunga bana mpo bazala fier na biso lobi biso nde futo investir na kati ya bana mpo lobi bazala fier na biso. Donc si tu n'as pas de moyens diminuer kobota ndeko nanga mpo mwana bainvestiraka na kati na ye. Maman ya Angela Merkel napesaka exemple na ye mingi parce que c'est elle notre chancelière, je vis en Allemagne. Maman Angela Merkel parents na babota ye moko mais elle a passé 16 ans le quoi chancelière de la République. Kombo na bango ya famille ezali etikali stempe na kati ya mboko kombo netiki na kati histoire ya mboko. Est-ce que maman na abota ki bango ebele po basunga? Non, babota ki moko na beba investira ki na kati ya mwana wana bande ko soki na bana moko mibale to 3 et que par rapport na ba moyen na yo ndeko nanga o investir na kati ya bana wana lobi o bakozala fier na yo parce que bakotanga ba classe ya bien ozana okoza pe na contrôle na kati na bango. Mais lo se bakomi 5 ndeko nanga bakomi ebele moi ozana na contrôle na bango ezate mwana soki asengi lelo papa quelque chose ezate lobi kuna me baninga ne na classe bazoya nango toyebi bana na biso na ba âge ya puberté omona mwana na ba âge na bango ya puberté omona mwana azo tosa bino suna ndako te akomo ozwa bino ka légère et parce que bozaya na mbongo ko investir na kati na bango te omona oza salaire ya 3000 oza 5 bana ndeko nanga okobomba mbongo mbula nini obomba te parce que bana wana il faut on investir na kati na bango eza moko pe na eloko oyo etindaka eza pasi na mboka na biso ba africain en général congolais en particulier to koma na mboko to koma ba riche na bamboko. Donc eloko aliboso to investiraka to dépensaka koleka ba moyen na biso to kipaka te toza bate ba mativi to zwaka ba nyongo po to sala ba mariage tala niveau basombi biloko bato baye bale bameli bakei ay yo tikali kofuta nyongo pendant 10 ans. Donc to kotaka ba nyongo omona muto akoti nyongo ya kiti o eza cuir esali nini po eza cuir yo za salaire ya 2000 okoza kiti ya 5000 oza salaire ya 2000 oko uzwa ndako ya kofutela ya 1200 800 wana okomisa ofendi mois te ko investir quand oko bomba épargner quand do ba mativi na biso etindaka to komaka na mbato ya mbongo te de tolobaki ezali kozala na ba entrée ebele il faut to lukaka tozala na ba entrée ebele tosalaka ba coup de main tosalaka ta ba commerce na Afrique tosalaka ke revenu ezalaka moko te revenu na kati na fin du mois na biso mensuel ekozala moko te ekozaka salaire na yo te tosalaka effort tosalaka ba coup de main parti par là. Essentiel balobaka il y a pas de son métier essentiel ozana ba 2-3 entrées ya mbongo pour que okoka ko épargner quelque chose. Troisième eza bana tobotaka ebele bandeko nanga ke okoki ko épargner te parce que mwana aza dépense mwana a charge mwana a kilo mwana ba investiraka na kati na ye mwana liaka mbongo omona ngo te mais mwana liaka mbongo ndeko nanga mwana. Troisième. Quatrième chose o etindaka tokoma na mbongo na bamboko ya mindele te ezali ba famille na biso na Afrique. Quatrième chose ezali ba famille na Afrique. Donc ofandi na yo awa mais chaque mois yo mona ngona tindela bango ka 50 mama calculer 50 on a pendant 10 ans ovandi na poto soki obombaka ngo koma mbongo kombe na préféré bombaka mbongo wana lero koma monta moko boy fongola eloko mwa boutique na Afrique comme ça na bango na yo bozo se retrouver yo zo zwa revenu moko mwa mbongo moko ezo utaka na Afrique ezo ya mwa 200 mwa 500 bango pe kuna bazolia bandeko nanga omoni kokabela o tokabela ba famille na biso na Afrique kokaba eza mabete mais okoki kokaba na sens ke yo moko épargnaka lisusu te wana ekomi lisumu okoki kokaba na sens ke ti okomi na 60 bakomi oseka yo atonga te asala eloko te kaka mame bato ande boseka yo kokaba eza mabete mais une fois mais biso bandeko nanga chaque mois tokendaka na ba Western Union chaque mois tokendaka na ba agence kopesa mbongo eza moko na eloko etindaka moyen tokoma bato ya mbongo na mboko eza passe
ezali ba famille na biso na Afrique. Totinda kambongo chaque mois. J'avais suivi un reportage là, balobaki, un reportage, pardon. Balobaki, na Congo ou na Afrique mobimba, on est dans les 5 milliards par an. O totinda en Afrique. Donc, yango moni ba africain nyoso, ce que tali ba africain en général, l'Afrique noire, tozalaka mawa, babiloko moye ba seconde main, babiloko moko boye, surtout bamboka babikolo mususu. Juste pourquoi? Parce que totindaka trop na Afrique. Yo vandaka awa, mais otindaka mbongo chaque mois na Congo batongelo ndako. Ndeko na ovanda kuna te. Oboti bana awa, oza awa. Zalana unango peut-être liboso awa. Bomba na mbongo somba na ndako awa. Soko moni mbongo siko lekio ebele ndo ko somba na Afrique. Mais yo zana ozo futela ndako awa 1200. Mais chaque mois otindaka 500 kuna po batongelo ndako na Afrique. Ovanda pe na Afrique ngote. Kaka meme ndako na wana ndeko kabolo peka na famille mobimba. Mais to sala kango bandeko nanga bambongo to tindaka na Afrique wana itindaka jamais to kokiko koma na mbongo. Soko sala yango une fois l'année c'est autre chose. Mais biso to sala kango chaque année. Et puis bato Afrique ba yeba biso to zaka mutema malamu to tindaka. Bako tinda grand frère ko tinda, sœur na biso atindaka. Olio épargner mbongo wana otindela bango. Le moyen où que ça la moi et logo, oh ça la moi business non après 5 à 10 ans, exact parce que oh épargne à rater. Moi 50 aussi et tika la réserve et comment y a battu Afrique. Chaque mois tinde la bango 50 wana. Ndeko nanga après 10 à 50 wana et au que ça la mbongo moko boy, au que ba nango capital, au que ça nango logo moko boy. Mais moi tout ça nango exact parce que tout tinda mbongo na Afrique. Tout tinda penza mbongo et belé na Afrique. Wana quatrième chose, oh tindaka tokoki jamais kokoma na mbongo na bamboko malgré que to vanda mboka mundele parce que ba Afrique nyoko la biso Afrique sala biso boy to boaki to tinda ka mbongo na Afrique donc mutu nyoso azolanda video o ayebi ke eleka jamais 2 mois sans ka tinda mbongo yoko lobeza nango ka 50 sali lote mama 50 wana multiplié par 10 par 12 multiplié par 12 et couper ça combien? Après, baka ko bakisango multiplié par 10 ans au sali na poto. To 5 ans au sali na poto. Chaque mois tinda mbongo. O mbongo wana mondele sko azo bomba na coin. Après azo bomba. Après des années, après 10 ans, 5 ans, akomi na moi épargne na wana, akiko banda activité mususu po azana ba entrée mususu ya mbongo. Mais biso eloko e bloka ka biso quatrième chose ezali Afrique. To tinda ka mbongo na Afrique eloko wana ezo bloqué biso makasi bandeko nanga kopesa eza nango mabete mais ce qui komi chaque mois yango moni ba africain bazalaka bato ya pasi monto ko biso asali 20 ans mais omona azana ne eloko te afutela ndako mais ce que calculer ba dépense ya salaka eleki na salaire na ye donc moyen épargner ata moi 50 € ezate 50 etikalaka yango nde atindaka na Afrique chaque mois. Et to se retrouver to comme na âge ba retraite to comme na âge ba retraite to za na eloko na quantité ezake koti to utiliser au mundele jamais petit frère na yo wana o abota kana Kinshasa wana yo muto futela rendako to boite za ba culture na biso metala environnement place yoza petit frère no aza na Afrique aza moi sine na bana mais yo muto futela rendako. Chaque mois, tu n'as que $50. Et puis, vous avez 50 €. Vous avez 50 €. $50. Ah oui, écoute, on a 45 €. Hein? Donc, non, écoute, maman, 45 €, nous avons un peu bon bango quelque part. Au moins, on a un bon. Après 10 ans. Donc, eloko wana eza eloko e bloka kabiso. 5e dernière. Yango kutunde liwana biso eza katan. Mbande konanga mbongo temps air ezaka mbongo mais biso to yeba o calculer ba temps na biso te bande konanga africain nyonso en général congolais en particulier notion ya temps tozaka nango te mondela lobaka le temps est de l'argent mais biso temps na biso to bafwa ka temps journée bande ko eza na 24 heures journée ezaka na 24 heures mais biso to liaka 8 heures na outi musala esili o fongoli mama Rosette au sala live o vandi wana ozolandaka no mama Rosette
Zambe ndeko na mini chuana. Oko kende peut sala coup de main quelque part. Oko kende na cuisine moko boy ya ba restaurant ba indien to restaurant ba chinois na cuisine kuno sokola ba sani na de 18h obimaki musala na 16h to 17h. Ok kuna de 18h à 20h. Tous les jours tu as 3 jours na cuisine ba cuisine ba restaurant bele abazo arabato. Ok no 18 aussi si musala na 16h sali musala no yanda ko lambeli ban 18h ok na kuna na cuisine ya ba restaurant kuna bazo arabato bele. Ok, au sali na de 18h à 21h. Tout 18h à 20h. Ozongi na ndako 2h. Fin du mois, ok, data 2 fois la semaine, 2h. Fin du mois, on a 300 na yo. Babwa kili on a compte na yo. Mais biso wana, outi musalo bina lembi musala na ngeza makasi. Ozui, écouter otina matoi. Ozolanda no mama Rosette sa live. Ozo boma no l'air et puis to benga ngo pensa na weekend boy il faut to eli abiso l'air poto awa nini eza bo benga ngo nini e distraction ezate distraction ezate na poto distraction ezate bo lo balikamba obiki na kama abino le bolo baka na poto distraction ezate obimili bando mona ne bato bazana na ba park na bana bazoke de kotambola na bango et puis eza ko développer mémoire ya mwana et puis ezo développer pe yo okuta na bato msuko na bokomo solo la oyo ki makambo to oke na cinéma na bana to oke ko sa no coup de main na yo quelque part fin du mois 200 na ekoti na compte ba cuisine ba restaurant surtout en Allemagne ba cuisine ba restaurant na poko bazana na bato akosunga bango pono sokola basani okosala ngo de 18h à 20h 2h na yo 3 fois la semaine. Le week-end surtout. Vendredi, samedi, dimanche. Au sokolano basan de 18h à 20h na restaurant Mokobo. To samedi, dimanche. Au sokolano basan na restaurant Mokobo. To kataka ba matungulu ba nini na ba cuisine ya ba cantine ya ba université, ba cuisine ya ba cantine ya ba maison de vieillards, na ba cuisine ya ba maison de vieillards, bazana besoin bato. Le week-end. Ok, okataka no matungulu kuna to preparaka ba pain ba vieillard na tongo de 6h à 8h ozongi na yo et puis au moins fin du mois ozana mois 200 no para obakisi na salaire na yo wana ya munene oza salaire no ya 2000 mais batieli au moins 500 mois 300 ya coup de main moko osalaka oli ofandela kolandaka ba live batieli au moins 200 na au moins 300 ya coup de main boyo osalaka et comme déjà mbongo ya carburant occupé ko épargne ka mbongo wana ozoli ano salaire ozo épargne mbongo wana après 10 ans 200 après 10 ans mbongo combien mais biso mona distraction ezate yango tokota ka ba live tendeko kendo luka musala ozana poto luka musala na ba cuisine baluka ka bato ko sokola basani ba cuisine ba omoni ba restaurant so ya kitoko to lekaka to mona na balabala bato ko ta ba restaurant na sima ba restaurant baza besoin bato na ba pharmacie bazaka na bato pona ko mema ba produit na bandako ya bato ba médicament na bandako ya bato na ba restaurant ba chinois na bazaka besoin bato pona sokola basani na sima kuna ba kude wana ba benga ngo awa mbongo ya carburant oko fandela live déserte mama o weekend tozana loko sala te mama weekend wana ozolo bozana loko sala te ba restaurant ezo sala libanda olo fandela o yuka ka ba bêtise bato bazo fingana na ba live kendo sala musala ata panda 2 heures ozongi kende ko sela ba mikolo bazaka na tante ba course oke sombele ba biloko apesi liste ba biloko no sombele ozongi sele na ndako ba pesi au moins 20 euros kendo gardele mutu moko boy fois kende musala zana mutu gardele mwana oke gardele mwana bato mso balingaka o gardele mwana na kati ya ndako naye panda 1 heure panda 2 heures to panda 4 heures akene ba course yo tikalo gardele mwana le razongi apesi au moins 30 euros misale eza okufandela to fandela ka live pendant 2 heures bande ko na biso to yeba ko boma l'air oh air bande ko musa le temps c'est de l'argent de la lobango mais biso to boma kango pezo bomi o uti no musa no sala ka ya 8 heures wana l'air ozongi esili o bande ko luka place no okende ko tonga o bande ko o air wana bandinga bazo sala ba coup de main ba russe basala kango ba turki basala kango ba allemand basala kango baninga bosala ba coup de main pour que azana plusieurs entrées na katika communauté na biso ndenge to sala ka ba live bo ko pesa mutu moko commission aza awa na Paris to na Bruxelles mutu aza luka place ya ko ya utika mwana
un mois oyo naza na congé naza na nga na ndako na ke vacances te moto ke otika bana na epa na nga to akomeli nga numero na nga yango oyo naya kokengela ye mwana soki alingi abima akende fete to akende mosala oke kokengela mwana wa moto mama bapesi yo mbongo na yo biso nde tobomaka l'air 5 biloko wana bandeko etindaka moyen to avance biso baafrika eza pasi nazo repete yango mpona osilisa ya liboso bandeko nanga soki toyebi koepargne te eza difficile to avance eza difficile tokoma bariche yango monaka africain azaka na difficulté okoma riche toyaka na bamboka oyo ata moto asintegre ndenge nini me biloko 5 wana nauti koloba awa eza pasi mpo to changer comportement wana omwa moto mpenza abeti 10 ans na poto me aza na 5 biloko wana nyonso complet yango omona tokoma na Afrika bakoma oseka biso aumeli na asali 30 ans na poto eloko mpe asala awa te parce que tosalaka attention te na 5 biloko wana kovivre au-dessus de nos moyens tolivaka na bamativi tolingo vivre na niveau moko boye ozocalcule salaire na yo te ke eske naza salaire ya boye nde nini oki kovivre boye tovivaka koleka salaire na biso omwa moto osala fe ozokende fete anniversaire ya motu ya yo te me osombeli yango robe ya 200 euros ndeko nanga 200 na wana bombango te ozokende anniversaire ya motu robe wana mpe oyebi eza robe ya fete okolata yango mpe jour mosusu te me eza fete ya camarade no me osombeli elamba ya 200 osombeli elamba ya 150 euros osali dépense ya 200 euros mpona okende fete ya mariage ya motu tovivaka koleka ba reveni na biso te dede tozalaka na reveni moko tolukaka plusieurs reveni bandeko nanga kovivre ka na salaire na yo te lukaka ozala na bacoup de main mundele asalaka yango makasi ndeko nanga mundele alingaka bacoup de main mundele surtout allemand na olobela yango mpona baallemand allemand azalaka mosala moo te weekend boye soki asalaka lundi ti vendredi le weekend ezali mokolo na ya okende kosala bacoup de main allemand asalaka nyonso essentiel fin du mois mbongo ekoti ya koto mpo mundela opesa o salaire ya okoma millionnaire te osi omona motu baengage ye awa aza salarié akomi millionnaire ezala te donc mpo okoma na mbongo il faut oza na plusieurs entrée na plusieurs entrée wana sikoyo ozobomba ti oyo okoma niveau moko boye okomi na mwa monta moko boye aloki ofungola eloko moko boye omona mpe omati mpe bakomi otango na place ya bamillionnaire eloko ya mibale yango wana donc ya mibale ezala na plusieurs entrée reveni na yo ezala ebele toza na chance toza na Afrique na biso non exploité kuna okoki osala nyonso kuna okoki kosala nao nyonso moi je connais une congolaise akendeki kutu na mboko nini na Côte d'Ivoire na Abidjan asombi na ye mwa ndako na ye kuna na ba 20 000 comme ça fin du mois mbongo yango ekotelaka ye awa na mboka na biso kutu te congolaise asombi ndako na ye na Abidjan c'est possible en Afrique mbongo na ekotaka na continent awa akomi na reveni mosusu mais yo okende okota nyongo ya 20 000 olio o investir nango okokota nyongo ya 20 000 obando futa ngo kana salaire na moko wana juste pour ça osala anniversaire okozwa nyongo ya 20 000 to obala okozwa nyongo ya 20 000 po obala et puis bakata ko kana salaire na moko ozaka nango wana liso moko wana ozaka nango bandeko to yeba kozala kosimba kozala na ba nini ba entrée ebele pour que lobi pour que to épargnaka pour que lobi to sala eloko to sala ngo bezo sala ya misato eza bana bota bana me yeba ke bana no bota par rapport ya ba moyen na nga bandeko na nga na vie soko yobi ko sa calcul te okoma esika te il faut na vie ko za na stratégie bana c'est très bien toza ba africain culture africaine tolingaka bana c'est très bien mais na moyen nini par rapport ya millier au vandi par rapport ya continent au vandi par rapport ya culture ya mindeli ovandi na poto ozolingo futa obota lokola papa na bino abota ka bino 6 yo pe obota 6 na mbongo nini na moyen nini ndeko mwana ba investiraka na kati na ye parce que okolona jamais nguba okendo buka masangu te oyo yo tiaki na kati ya mwana na yo
énergie na force na mbongo teke na kati ya mwana nde kotinda lobi mwana wana akose retrouver na parlement ya mindele. Donc mwana ba investira na ye. Donc bota par rapport à moyen na yo. Wana troisième, quatrième famille en Afrique. To doza kape. Baza batu, ba yebi pe ko baluka pe. Baluka. To doza kape okoki ko tinda mbongo chaque mois te. Eza normal te. Et le tinda pe est bloqué biso. Cinquième chose, ezali temps. To yeba ko calculer temps te. To le kisaka temps na biso na ba makambo moko boy. Ce qui doit na moi musala no wana epesa ko 3000 oza déjà lo lendo na ngo kala musala bafuta anga 3000 bafuta anga 4000 mama 4000 kaka liso moko wana yo kense osala ba dépense nyonso ko s'occuper na bana ko futa ndako ko tinda na Afrique osala ngo ta zala na ba moyen na moi 3000 na wana ozwaka épargne kata 500 pendant 3 ans 5 ans et opesa moi monta moko boy moi monta wana fongola siko eloko moko boy pour ebotela ka mbongo. Zala na ba revenu belé. Pour ça les loko wana, il faut yeba calculer à temps. Outi musala okiko yaka mama ko fandeli télévision bandi ko ronfano zo mela ba bière et puis chaque jour. Oko sala ngo journée moko pour loisir les a bien pour la santé. Mais mais ezala tous les jours de vie quotidienne que za loisir kate que chaque jour soko bimi musala okenda kana nganda wana chaque jour soko bimi musala okenda na nganda na omela masa mama kane tono zo sombo sombilo mbongo wana okipe ko ipami yango mundele abimaka le week-end mundele abimaka le week-end mais biso zaka bimi musala okende déjà na nganda no bimi musala okende déjà na nganda papa na ngai mbongo wana okobombango lobi aba ikosungo après 10 ans okofungola pe moi eloko mo nganda na yo pe kana mbongo wana tozala kana plaisir à entrer to yeba ko calculer temps o uti musala ko ya ko vanda mala moko na ndako bandi ko landa ba life mama Rosita zoloba o perdre temps kende ko sokola basani quelque part comme ça eba que c'est là au moins revenu na kati ya montana sola na petit frère no mona azamaile na Congo fongole moi boutique comme ça au calculer moi quelque chose est côté là on a compte. Vraiment, conseil mouki na zaki na ngolelo yango wana 5 choses wana etindaka africain azana difficulté ya ko se développer 5 choses ona oti ko tangela binoa etindaka africain azana difficulté ya ko se développer ata toki wapi totika 5 choses wana te toyebaka ko calculer tante toyebaka te ki toki ko fanda ka totindela batu mbongo na Afrique te toute notre vie non. Tu ko tali pe bien biso pende to komisa bango pe ndenge baza ba paresse wana okotinda ka batu mbongo tous les jours te lero komi na pension ba komo seka yo to ko bota ka pona ko bota te o bota bana na mbongo nini ndeko salaire no eza combien revenu no eza combien est-ce que ko supporter bana wana moi 200 wana l'été pesa ko kanse ko supporter moi na petit atanga ba école bien azape na ba babenga ngoni azana carte ne okenda ka bibliothèque azana carte ne okende ko nager akenda ba carte est-ce que kanisi kana 200 wana l'état pesa ka okolisa mwana ba condition ya bien salaire na yo ndeko nanga zala na ba entrée belé eza très important toza ko tuna chance toza na Afrique na biso non exploité kuno okiko sala nyoso lingi okiko sala ba boutique okiko somba pe mwa ndako na kinkole kuna okomisi yango bilanga osombi lupango na kinkolo clôturer yango kaka na kati kuno bwaki ba benga ngoni ba fumer al batie manyoko kuna na récolte bakoteka ba manyoko wana ozwa mbongo okomi na entrée mususu okipe ko sokola basani wana ba restaurant le week-end okomi pe na mbongo mususu na ba maison de vie na week-end baza na besoin bato okomi pe na mbongo mo entrée mususu dozala na 2-3 entrées pour que o épargner et puis ya grave o ya liboso to bandaki na ngo pona bandaki siko na sima na omata ya suko to zaka na ngo bandeko nanga ezali ko dépenser ko leka ba moyen na biso africain nyonso zaka ne lokwana Congolais en particulier oko dépenser ba mona o mativi ba mona o zaka na mbongo yo nana nozo prouver nani bomba mbongo ndeko nanga pour permettre au lobby sala mo eloko mo ya munene e kotinda biso pe
tokozala fier na yo et puis otinda pe tozwi pe misala epa na yo moto mosusu pe azwi mosala pa moto wana et puis tokomi pe communauté ya bato baza na baza complet quoi. Yo monaka juif asombaka n'importe où asomba epa bandeko na ye mpo babombaka mbongo bafongoli biloko na bango so tofongoli ya biso basupermarché ya Congo kaka mpo na Congo touti na pays eza na nyonso me nani ofongola yango moto nyonso alinga alakisa aza na bilamba mbongo lebo épargne mpo bosala eloko moko ozoli osuki osomba blouson mbongo ifo épargne mpo osomba eloko moko yo wana oke osomba caoutchouc salon moko boye ya cuir otia yango na ndako mpo bato bayaka epano bamonaka sala manger ya 3000 mpo bamonaka ke oza na babiloko wana babiloko moko ya futilité oyo ekoki koavance biso na eloti otia yango kaka na kati ya ndako osombi televizio soki ya 50 pouces soki ya 100 pouces mpo esani mpo leba koya bayoka basentir ke ngai naza na mbongo moto aza na mbongo bayebake par rapport na compte d'épargne na ye c'est ça l'argent ya télévision parce que télévision na ndenge osi obambi yango na mire wana eza esu na valeur ya 3000 wana osomba ete et puis mbongo wana okorécupéraka yango lisusu jamais. Donc mutu oyo aza na mbongo azaka bayebaka ye na compte na ye na compte d'épargne et c'est ce que place wana nde mundele alekela ya biso ndenge mboko na biso eza na richesse nyonso toki mpe ofungola basupermarché na biso awa kaya biloko kaka barusi basalaka yango na Allemagne okota kuna kutaka biloko ya mboka na bango me moye tosala yango eza te tokomolia babiloko ya mindele oyo ya bachimie oyo pourquoi parce que mutu moko te aza na possibilité ya kosala eloko wana parce que toza na 5 choses wana eblokaka biso mpo tokoma bariche mpo tokoma bamillionnaire ndeko nanga na salaire okaka ya kokende na ntongo ozongi na 16 wana okokomaka jamais millionnaire te mundele ayebi nini azopesa yo akalkule salaire na yo ayebi okodepanse bo ti okotikala na 50 yo pe 50 wana okomisa yango osala contrat déjà na bato ya Afrique otinda yango na Congo de moyen okoma millionnaire eza te donc 5 choses wana soki bokangi yango toko avancer 5 choses wana kodepasaka mpona kodepanse te kodepasaka mpona kolakisa bato te bamona ke ozalaka na yango oke osomba baversate wana eske bayeba nano bino biloko bosombaka wana o versate mokolo versate ayebi bino bokotisele mbongo o Gucci mokolo Gucci ayebi yo mona mundele alati mpe eza Gucci loba akoma millionnaire yo oza nano ata na 10 000 na compte te me okosomba Gucci ya $2000 ndeko nanga 2000 wana osombi deja motuka otindi na Congo ezosalelaka otaxe todepasa koleka salaire na biso 1 2 toyeba tovivaka na salaire moko tolukaka baplusieurs entrée eza possible na poto awa misala eza ebele ya mike wana ya ba 200 300 fin du mois tolukaka tozala na ba entrée ebele tobotaka en modération otali par rapport ya revenu na yo mpo mwana aza dépense mwana aliaka mbongo tobotaka par rapport na bamoyen na biso mpo bana wana batanga bien obisisa mbongo nyonso na mitu na bango te bota bana mibale misato investir na kati na bango comme ça otika mpe na mwa mbongo moke oyo epargnaka 4 bafamille na biso na Afrique okoki kotindelaka bato ka mbongo vi na omobimba te bango lere yo ozalaki na poto te babanda ovivre ndenge nini lere ozalaka na poto te ndeko nanga famille nona babanda ovivre ndenge nini pourquoi yo nde okomi soki likonza famille ndenge babenga bino kuna non tu dois épargner lero okoépargner pendant 10 ans okomi na mbongo ebele okeski ofungola magasin monene na Kinshasa bango to bakoprofite mais lero otindela bango 50 ekokela bango to eloti Afrique et puis 5 temps ndeko nango osalaka le week-end te mais le week-end wana okoki kondo osala ba maison de vieillard fin du mois bakotila au moins 350 mois 400 eza mbongo ya carburant ekotinda na salaire na yo ya 2000 wana okoki koépargner même 200 300 parce que kote mosusu mpe mbongo ekoti entrée ebele esungaka merci beaucoup bandeko nanga conseil moke nazalaki nango j'étais un peu long aujourd'hui vous allez m'excuser conseil moke nazalaki nango yango wana topesanaka baconseil boye tosololaka boye eza bien na kati ya communauté ke tofandelaka koswana banini biloko ya bapolémique wana nga nalingaka nanga vraiment yango te
na couper sa morale, moralité, vraiment, pour la jeune nabiso. Et là, on a eu 5 biloko, les enfants qui sont nés ici. Si vous utilisez 5 biloko, bon, mon ake, dans la communauté, moko fort. Bandeko, finance, et tinda batoba komi fort. Finance. On ne ba juif ba banga ba au monde entier. Parce que ba yebi o lukambongo. Juif fait ce que yebi se akota na se amabele po lukambongo na li doucement na okota. Juif fait ce que yebi se akendo sala tati na 4 a otala. Pourquoi? Parce que ba yebi ke ce que vous avez un moyen financier, vous avez un pouvoir. Donc vous avez un peuple moko to za na elo to yebi ka to fa de la ka kobina non. To développer pour que to fa to sa pe ba société na biso awa ba supermarché na biso ya bio ya uta Congo. Donc ça lango ce que to za ko épargner. Le problème c'est d'éviter les 5 choses là, il faut ça lango avec modération. Si vous calculez les 5 choses wana bo tali ango bien loko na oloba bo éviter ango bo bebi ko sale la vie na bino bo longo la 5 biloko wana. Bo mona ke to koma pe communauté fort oyo ezape na ba biloko na bango baza na ba millionnaire na bango baninga ba fetaka ba millionnaire. Alors j'étais invité il y a pas 2 semaines camarade nanga moko boy grand frère na a commis millionnaire na mboka na biso soki oza millionnaire ba fetaka ngo parce que boza na ba taxe na bino bano futa na ndenge yango ba fetaka ngo kokoma millionnaire biso depuis toya tozala kabo. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 choses là qui nous bloquent. Nous devons épargner pour que lobby, ata ceux qui biso te ba na biso lobby, ba comme ba millionnaire, ba tanga ba na liste ba millionnaire na ba mboko. Sans ko épargner bande ko magie ezati. Yango to ke do simba ba kisi poto lingi mbongo sans ko yeba stratégie. Mbongo ya utika pour de rien o komi na ngo te za ba mbongo mabe. Et oyo moko ebiki na bandaka na sandro ya na bombaka. Oko se retrouve comme na bambongo ebele et puis na mbongo wana ofongoli moi osali moi eloko na moko bo et ko bandi ko kotisa ba millions. Pourquoi nous ne faisons pas des millionnaires na poto? Oh to ba congolais to belé. Pourquoi nous n'avons pas de millionnaires? Pourquoi? Parce que nous utilisons mal bambongo na biso. Et puis tozana ba entrée ebeleti. Maman kaka mwana moko wana ba bengi salaire. Yo kese okoma millionnaire na mboko. Te. Faut beta moto. Koyeba ko ça la temps. Le temps est de l'argent. Basakana kana tante. Au vent de la life à maman Rosette pendant 3 heures au tcheka bozo landakaye. Au vent di nayo. Distraction. Te. Vie eza distraction te. Vie ba vivaka vie na distraction ka te. Distraction ça est là une fois les mois, une fois je ne sais pas. Que va tenir une fois de distraction toute ta vie. Distraction c'est un mode d'éviter. Faut calculer heure. C'est pas pour y bâtir 24 heures. Pour toi, il utiliser en gros. Parce qu'il peut ça en bon. Merci beaucoup, Bandeko. J'étais trop longue aujourd'hui un peu. Vous allez m'excuser. Merci beaucoup, Natiki Bino. Bon week-end. Namutunyo so. Tout le monde na vidéo Okoya. Zambia Saint-Esprit a localisé. Moko na moko ici, Kaza. Je vous aime beaucoup. C'était votre maman Rosette, la fleur d'amour. D'amour. Conseil des jours. 5 choses wana to landelango to koma pa ba millionnaire na bamboko yo na Europe pa to koningisa. Voilà, je vous aime beaucoup. Bye.